na tout na bino bato boyinake pour anine. Bo banda osala ba deuxième chaîne YouTube na bino na laps il y a 5 jours et comme on a plus de 14 000 abonnés. Bo chepe film moko na un jour et ça 100 000 vues. Ce qui le lobabi compétition en Afrique. Bo bimisa comédien moko ki kubunda bazu na Côte d'Ivoire, ba bimisi Clémentine, na Brazzaville, na Angola, ba pays tout Afrique ba sangisi. Ah bo yana RDC ba ponana. Bino mo bozong sa bandako. Na bino mo pe ba comédien musu botalanga, bino mo bo mizong. Parce que moutongo nyonso bino bandako combattre ti lelo a matakaka. Demain ma fille où tu peux pas venir faire l'analyse aussi étouffement bouffe tout il y a Sarato là. Boya ça la analyse. Et ça rabino sonné le bino confier le vidéo. Est-ce que sur mutaleki faut finir gaïa ça la bon. Donc place boza le roi bobatem na ça mbet boza le roi crise cardiaque. Mais moi sûr ye bino bolonga kaye mukolo ye a okanga monoko. Nzamba bi à toi ta mission sur terre ça s'arrête ici. Mais tant que si la vivra, famille Libota et Belleville verra. Et toutes ces communicateurs et communicatrices. D'ailleurs, beaucoup de communicateurs, les communicatrices, sont entrices. Donc tant que Bissalou vivra, famille Libota, sur famille Maboma verra. Beau changer. Dans le bataille, le fille généreuse. Beau changer. Il faut beau changer. Demain, Sarah Boya la première rangée. Rendre vérité, au tiré la page Facebook ou na YouTube, pour ça, au 4 4. Beau banga. Ceux qui beau banga, ta yé mou aussi la té. Beau banga, ta ba œuvre naïe. Beau banga, ta communauté naïe. Ba abakuluna ba abampuku ba abakwiti bango pinza parce que ba kukso bangi ba cha pression na likambo te na bangi bino et puis na yo kikana désormais na longo na ba kuk po obozo sala eleki bo ba fan pe bazaka bo ete bo lekisi non ba devi ata yo moko tania ba devi yo ta chaîne ngate pesa na téléphone oh yo ta chaîne ngate tani na kiti yebisama oyo mama na ngai 4 vies oh une semaine yo zamba tunasi nzamba la compassion so ngate ya ngani je comprends pas Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye désormais na Kinshasa restauré za moko boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa ozana besoin olia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotatabana te adresse za se moko restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio nazala besoin nalia ngando nazala besoin nalia pondu nazala besoin nalia madesu nazala besoin nalia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta bia
Vous avez besoin autant la match et si il y a calme et kitoko. La Cédoise et Zawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolinga Obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, la Cédoise et Zawana. Plagnon Soza a besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi la Cédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, oya kolia bio, oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo, ko hésité te, yaka na restaurant la Cédoise. Bozo mona nga moronde na zolia awa na ibsabino. Neti musapie katana, suka na ndunda ya mabaku, ndunda bachangu ba. Donc, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Kin Marché. Vénus. Dans ce comme cas, limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant la Cédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance César à Gogo. Au Lié Bio. Au Mélipe Bio. Au Silicipe Bio. Place P à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Olingi au paiement, on met la moi whisky, on met la moi champagne, on met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Cédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vim salibumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de passer la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse, na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est dans la Roni et Vince. Roni et Vince, et Zawana pour na bino nyonso. Roni et Vince, et Zawana, si vous avez besoin de la bino surprise, na mbongo moukié, bah, vous avez bino surprise. Na mbongo moukié partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise, maintenant, je vais illustrer là. Bon, mon a Roni et Vince, et Zawana, partout. Partout aux Abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, on a 2 adresses. Si vous avez besoin de Kende, bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Roni Vince et Zawana pour la million so pour nous au Keneka sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Roni Vince, la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. Awa ntamina na ebi tusiku shuka kolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makieba ba yibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo twino sa nini o eza agence de transfert ndina biembo nyoso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki équipe adresse te ezela ngoli kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na bisi awa. Ja, 1 minute. O piso tsumu na pata ya telefone. Biso ba est biso mbongo na nzela. Kangamba yebo tulina mbongo ya mwasi. Yena mandeko yo ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur
chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Soko tche. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a na scène na on ba bonde de on ça ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naïko Laksabino va produit Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyo ngamoko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo, ozala un peu propre, mais écoutez iso penza makasi te. Donc eko garder teint na yo, mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so zandesi maboko noir awa ou bien misapi, oko utiliser pe oyo, tozana ba gamme nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisson, le numéro de Bisson sur WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames. Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Devant vous, je me nomme Barizi Baza, messieurs les journalistes. Alors, merci pour cette marque de confiance. Vous êtes très nombreux où vous nous suivez en ce net moment. En tout cas, Bossopana Ibele, jetez vos télécommandes, venez nombreuses, likez, partagez et commentez massivement cette émission. Merci à Martinez Ossal qui est derrière la caméra, la personne qui assure le son cadrage image. Pour pas dire aussi un grand merci à tous mes partenaires officiels. Merci à maman Nathalie Fikipo, il y a papa Paul Fikipo FBT Misala. Pour pas dire aussi un très grand merci à maman Bizi Mondele, maman présidente. Il y a Force Tranquille en I, Maman Bizi Mondele, Maman Présidente et à Force Tranquille en I. Et je dirais encore un grand merci à celui que j'appelle affectueusement privé personnel. Lui, c'est mon boss, Yannick Oshambagoton, boss Amboka. Deux comme toi, je n'ai jamais vu. En tout cas, vous mettez là, boss Amboka, Yannick Oshamba. Et pourquoi pas penser également à Shekina Vumbi, selon mon cœur, Masteranga Yamotema. Gros bisous na yo et big salut comme ça à mon ami je reste dans la merveille moi na ma amie donc big salut na yo big salam en tout cas à toutes ces personnes au Malinganga et du Jekabuku 3 fois star la maman bisous et belé madame Rokia Kamara Yamotema petite sœur propre ya mère boss Alima Kamara gros bisous na yo Masteranga Star Braza Bambote et belé depuis quelque part en tout cas. Big salutations comme ça aussi Nagaël Fundo Mena Yaba Fundo bisous na yo et puis na Yemoko Mama destinée au Nongo la plus belle, de gros bisous à toi. Merci encore une fois de plus na Mutuelle Bobila Dawa. Donc Mutuelle Bobila Dawa Yemoko Mélène Mère Suprême. Babi Mélène, Mère Suprême, Mutuelle Bobila Dawa. Mylène, Mère Suprême, Mutuelle Bobila Dawa. Gros bisous depuis quelque part. Alors, je sais que vous êtes nombreux, vous allez suivre cette émission. En tout cas, j'ai eu vos suggestions, vos questions de partout. Tonton, yaka. Et me voici devant vous, tout simplement mouqué très rapidement. Bon, j'étais ma télécommande. Nabi déjà, milimo ya 4 vues wana, obozola na la film kuna et la tangate s'il vous plaît la famille. Je sais que
bato banda kolinganga avant baza ebele avant lelo babakoki na koma tonton na bango babakisama lisusu bato balinganga ebele milimo ya 4 vies na exemple TV au nom de Jésus na telemeli yango wana ezaka film oyo joué kune pa mams oyo bato bobengi nga tonton yakape histoire eza na début deuxième épisode ezalaki lobi troisième épisode faki kota lelo mais suite il y a caprice il y a équipe technique ezala ba caprice nango barotier la bino troisième épisode déjà lobby donc pour rebander la rota la première épisode pour rebander la rota la deuxième épisode et bravo à tous les abakouk de HB et la que bozara penza mobondo. Pourquoi je dis ça? Chaîne Yasika ils ont même pas 20 000 abonnés. Bâti premier épisode na un jour et ça lit plus de 100K. Un jour plus de 100K. Non, bravo. Place Yom Rosa, quand je te dis, moi je suis à Bakou, bravo, mais mettez la maboko, paye à ma casse. Si on peut champagne, les âmes, on soit champagne, mais là. Si moi, l'eau à Mali, les âmes, mais moi, et l'Européen au grignoté. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis en train de dire, ceux qui les loborons disent, ma maman, c'était accepter au moins ou respecter. Si vous respectez la minute, si la thé. Tama ya zane comédienne ya mboka na bino boko sakana ene bolingi de bo mesana OK to accorder bino mais bon respecter au moins communauté na yi bon respecter au moins le zabakouk quand on dit le zabakouk ezara L et S donc baza pluriel baza mobondo ba mo baza ba abakuluna abakwiti ebele ko tabinga tisiko kwiti zo silate donc bino bakwiti bakuluna bo bakisa so kwiti makasi bo sa kuluna bien na réseaux sociaux. C'est ça qu'on appelle le fanatique, le vrai fan. Bayak avec pression, avec vivacité. Non, depuis mokili zala mokili, depuis monde zala monde, na mona no makambote. C'est du jamais vu parce que ebele onyo so oh top vision que nap et c'est parce que nap on estaki dio ya batu nyonso bosangani. Et puis ça la communauté que oh communauté XY baza na ebiti. Fanatique ya X, ya Y, ya ni baronyo so basangani, baza pour na bino tout. Mais awana SB ezalara le zabakouk baza ba fanatique ya mams. Non boye pena mobondo boye patenga. Opération na les abakouk de SB Bob Matisano ba abonné to ça 50 000 views avant fin à février 50 000 abonnés. Avant fin à février oh. Boye pe pas tonton bocha mobondo to ko m'appelle à 100 000 abonnés. Année oh il faut to les 100 000 abonnés. Je sais que là aux autres l'émission aux autres chaque commentaire parce que on rappelle à cause de l'argent bactère. Bozo chaque commentaire, bozo partager, bozo liker. Quelle pression! On a la vidéo des autres pour mais non, c'est SB officiel bandé qui signale. Moi ça bat la pauvre. Babakouk bazo tozo global. Bota la film tozo babi tonton tozo talande totalaka. Donc papa il y a chrétien on a banza mais ceux qui nini abana ko luka abe bisaka la chaîne asila ko signaler et ça la bongo YouTube abando ça na ta mela ba view et ça ka bongo ta la chaîne asika ne mu pepe o ça dit que babaku babi yango biso to talaka tonton c'est que ba signalaka maman Gabi makuta maman chérie ba gros bisous na eux. En passant, parfait est disponible. Vite fait, monsieur Bosembe, quand TikTok, on est zong à l'issue de ça, ça va bien, c'est sur Moussala. Comme ça, ma contrat, on a EA, on a YouTube. Et zong à l'issue de Kendelibe, la tina bisika bikaruka, ne baloba. Bah, on sa communauté. Et belé, bah, on les langues, à la terre, à la TikTok, mais bien, belé, boya, bah, impoli, na TikTok, et belé, bo, fini ça, bah, tu comme qu'il y a, à la terre, à la terre, à la bon comme moyen avant TikTok bando vivre ndé ba réseaux sociaux ils allaient avant TikTok ba bando tekande bon qui na ba Facebook bon qui na ba YouTube bon font la plateforme musus ba abonné pe ba ya comme ça bon total la bino pas tout ça bino bozaka bana bonga koyoka te. Bravo à tous les abakouk na zonga
sujet nanga. To s'attendait que tu ça exploit ya boy. Bozo mona même extrait quand il y a film on a besoin illustrer les bino on a extrait quand il y a parti dans la Tania Mabedi. Batte belé monsieur comment ça bino tama comment ça bino timambi comment est-ce que mam ça ko bien ka ibarezi a ki retourner. Mais bino bato boko chichoter mon pandi. Ngana bino toza famille mon côté. Ngana bino toza audience mon côté. Ngana bino toza level mon côté. Ngana bino toza carte mon côté. Et puis pas mams, mutuna mutaza ndenge mams a lingela ke ndenge pe mams a considérer kai. Tous on est ses enfants. Maman robota bana 10. Mengolo bateke alinga bande ko mususu te kalinga mususu. Arolinga bino no so po bino tu bouti bo meli libele na bino tu bouti na libumu na ye. Mais moi na za particularité na ye, moi na za na grâce moko boyo nzamba déposer na tout un chacun dans toute une famille. Botika jalousie. SBA on a comme na 3 équipes techniques, on a besoin d'acteurs, on a besoin d'actrices. Il faut pas tourner la syllabissa l'officiel, il faut pas tourner les abacoups de SB, il faut pas tourner filmer les cassous na streamix. So yebi sanga bater on ba lembate. Il faut ndambo ba tourner koto ndambo ba tourner bazo secondé. So il filme monsieur esengi prochainement. Ba bengsa ba chroniqueur to chroninani mususu. Akobenga aza libre za chaîne na e. So casting esengi profil wana. Na casting esengi ngai Natania. Mabedi na peso ba bisou place ozali. To kepe kuna to niati 15 tableau. To poupoli yango ya ko poupola pam. Ba professionnel. Et à titre de rappel déjà, nga na uta pe na maboke. Moi j'ai eu à faire le théâtre à un certain moment et puis quand je me suis focalisé plus dans le journalisme na série. Mais quand je fus étudiant à l'époque, il fallait que il faut commencer à renaître le cinéma professionnel, on la frousse devant la caméra au fait. Et à l'époque déjà le théâtre m'avait beaucoup aidé pour action coupée, on la frousse. Dans théâtre, na télévision, il faut autant la caméra. Mais dans le théâtre, la caméra, tu peux autant la TV. Lorsque tu joues aux autres, en réalité, tu film on transmettre une émotion, tu as la film na TV mais yo fananda kunenge yo lela yepa leli à côté na katali camp. Ba réalité, beau vivre sur scène. Même ça sera ba réseau ça na talent aller fananda aux zongi acteurs. Désormais ba comédien ya génération grâce nous autres. Prépare-toi mon jeune frère. Eza ocheli baya to lambeli yango. Désormais ngape na zaka na action coupée. Toi arrête. Tu connais pas hey! Comme ça nous tous on est là sur scène. Film ezaka ne bandeli. Ezaka ba tableau monsieur za katso la bomona na obimisa mention. Maya misu na travailler maya misu na zolela na kanisi batu nyonso ba iskokanga na ba oba yibanga ba mbongo na ba oba iskokanga na bolingo na batu nyonso ba kufa donc nyonso ye na bimise mention. Drame, suspense. Non, merci à Sila Bissalo pour cette opportunité. Mams ozara na motema. Ngaso na kutana mams na nzela. So amoninga abenga ngaso ba resité. Mams abenga nga exemple TV. Et marquera makasi ngelo bake mams neza dans sa émission bo mams afandi hotel. Abenga exemple TV, Barezi ça va. Mams n'a besoin d'euros. N'a pas bon côté moi no bolingi bon pas. Au talbe moi 150, moi 100 euros. Non, nzamba pas moi sûr. Ce qu'on a tout na bino bato boyina ke pour anine. Bo banda osala ba deuxième chaîne YouTube na bino. Na laps il y a 5 jours et comme on a plus de 14 000 abonnés. Bo chepe film moko na un jour et ça 100 000 vues. Ko banana ba zozo nyonso bokena ko sa couper kuna na ndako millionnaire a butu bino nyonso to bande na bino. Il y a pas millionnaire à salle YouTube. Ah tu peux filmer ta ma 100 à un jour. Na vu Barbara faut respecter les gars qui ont vécu. Nzambe oyo fali ayemba
Dieu ne vous déteste pas, mais il me préfère. La force qui va m'arrêter n'existe pas. On est ensemble ou on ne l'est pas. La gloire et la grâce, toujours avec Mams. Ils veulent tous devenir riches, mais avec le travail. Ils veulent tous devenir stars, avec le talent. Ils veulent tous bazui wap. Donc, nous sommes beaucoup de stars, mais vous avez talenté. Quels sont vos talents? Ceux qui le lobby compétition en Afrique. Bobi ça comédien moko qui kubunda bazu na Côte d'Ivoire, babimisi Clémentine, na Brazzaville, na Angola, ba pays tout Afrique basangisi. Ah boya na RDC ba ponana. Bino mo bozong sa mandako. Na bino mo pe ba comédien musu botalanga, bino mo bo mizong. Quand quelqu'un a un level naïe, sur les époques naïe, botika molimo atama, molimo motema mabe, ya koyoki la baninga lukunya, ya koyoki la baninga jalousie. Ya koyoki la baninga jalousie, tama, motema mabe. Parce que mouton on sabino banda ko combattre, si le lot a o matakata. Demain, ma fille, tu ne peux pas venir faire l'analyse. Mais nous avons une analyse à côté à ma baie. Et le reçu est bien. Venez encourager. Aussi, étouffement, bouffe tout. Il y a Sarah Tola. Il y a aussi l'analyse. Quand vous venez insulter, ça a bien sonné, le bien confié le midi. Est-ce que ça va aller que vous finir à ça bon? Vous avez mis le finir à la boule kakouya. Mais du jour au lendemain, à Mataka, donc à percé. Hein, bah Disneyland, le Tintin Milou. Donc place Boza le roi Bobatem, mais ça met Boza le roi crise cardiaque. Mais moi sûr, yebino bolonga kaye mukoloye à Okanga monoko. Zambabi à toi, ta mission sur terre, ça s'arrête ici. Accueilli. Mais tant que s'il la vivra, famille Libota et Belleville verra. Et toutes ces communicateurs et communicatrices. D'ailleurs, beaucoup de communicateurs, ma communicatrice, entrice. Donc, tant que Bissalou vivra, famille Libota, sur une famille Maboma, vous allez voir, verra. Boluka bo déstabiliser na mutu na ndenge nyonso ya vie. Ba ina rappelle moi la muninga boeta. Azape moi na azape na tata na ya azaki pe na mama na ye. Ape na bandeko na azape na libota na ya azape na bayaya na ye. Bolata moi na jalousie makasi boy. Pourquoi? Miss Matadia, ok, qu'on n'est pas moi, non, yo, ça millionnaire, t'es comme ce milliardaire. Ok. Mais regarde, sors quand il y a chaîne là, qui te regarde? Bah, vu, ça t'es. Baba Cook, boyo, c'est tonton sonité. Et monsieur, quand on a YouTube, boyo. Bon, mon qui est miniature, c'est à Mams. Titre, c'est à Mams. Boyo, rabocha à mon pépé. Bah j'aime belé, bah like belé, bah commentaire est belé, bon il y aura la publicité. Pourquoi je dis ça? Bon moi là il confonde bandole là. N'appelle ici live, bozo matate pour la nini. Bino ko ngaka so na le baike, ndakwa neza ici la tête, bino boyo ko sopane belé. Encore dans le bangote, moi bo matala live ezate, bango de batala ma 4 vues. Na lingi molimo à 4 vues te. Na fouli 3 fois. Ah oui, zaka milimo. Plus de 20 cas. Plus de 20 cas. Biso to zabana maman photo landa lokolo. Pas question à ma vue à Mouké. Pas question à ma vue à Mouké. Et ce qu'on a film. Bozo mo la film kuna Michou mama kaba akabata la te. Michou senge 100 ya pesio 1000. Montagne ça a multiplication par 1000. Au senge 1000 a pesio 10 000.
ete ya bato bambongo miso eza bambongo akolia te surtout biso bato ya réseaux sociaux alors koso toyiki koyoka place difre ezobima te toyoki kaka awa place mbongo ezobima oyongomona mbongo ya moto mosusu olie osimbi mbongo yango ebele osali yango mpe eloko te mbongo ya moto mosusu ozwi ekotelo mpe sécheresse mbongo ya moto mosusu olie ebebiselo mpe makambo film oyo eza bavécu moko vrai tomona bafilme mosusu aa na mbongo ebele masunga ya famille te yango nango mpe mbongo ya kisi te mbongo mpe ya normal misusu mpe eza mpe mbongo ya kisi ye mbongo ne pena fasa matalana bato nyonso bamona ye akabela quartier babenga ye mère boss babenga ye nga nde mokonzi nga nde mère boss nga nde pendala patron na nga nde danger nga nde nani mais famille eza sacré babi okosunga famille à 100% te po bafamille yango mpe ebele lelo mpe ingratitude mpe ekoma na bafamille mais certes Dieu nous impose la famille okoki osunga bato yo moto bongi makasi koleka baninga mpo nzambe asala bongo okokoma Joseph alibota etu oede oyo ofongoleli mpe baninga baouverture mosusu mpo bino nyonso bokoma na force oyo lelo mpe aza bien na kwana oyo mpe aza bien lelo likambo ekoya boye oyo mpo mosapi moko esikola na elongi te bosangani main dans la main bosali mpe force ya eloko c'est comme ça mais yo ozalaka nango baleki baosouffrir baliaka te bafana na balabala mais yo wana kaka na orphelinat michu nyonso na orphelinat matalana akoki kopia mais na famille na yo moko pete ozala baorphelin oyo mpe bazangi sapatu oyo mpe bazangi kaye oyo mpe bazangi uniforme bafourniture scolaire eza filme moko il faut réveiller bamémoire ya bato ebele okenda poto oumela osungaka famille te yo ozalaka nango te ozalaka nango te bochange naloba ta lokwa fi wana générose bochange il faut bochange nayebisi bino soki boba demain Sarah boya na première rangée rendre vérité otikali na page Facebook ou na YouTube oza soko okati bobanga soki bobanga ta ye moko sila te bobanga ta ba œuvre na ye bobanga ta communauté na ye ba abakuluna ba abampuku ba abakwiti bango pinza o bomona ka boye bino boye ba appel combien na ozo na téléphone tonton nga na zu billet te bato basomi ba billet en désordre même soka yebaki nga ozo ta salle ya ta 1000 personnes tonton biso billet tonton en tout cas bozala bino calme après ka poto ya mams date musu yebima oyo ezali nonka peut-être essaye ne na restaurant soto ki avant bolia babi bozwa entrée oyo ezali ka entrée parce que les 15 ezalaka lokwa entrée et puis topesi mams na cadeau na ye soki ya jeep soki ya po mbongo eza 200 000 € boyebi nzambe epesaka mpe communauté moko ya baexemplaire ya makasi boye bazaka lokwa leza bakuki non merci là tu as une grâce exceptionnelle film ezopumba lokwa batie fusée nazolandela bavu ekomi un jour 80K de un jour 90K un jour 92 un jour 100K nalobi bakwiti baoyo otiaka mpena kwiti yango makasi mpenza batonton zoya basere na chou babekiliste bagrâce de SB basabrina zoom bachocolate bamama nadine makieme abakuka vie non fo bobanga ye bobanga ata baœuvre oyo je me pena alobaka da fe rigolo aloba mes œuvres parlent à ma place. Ba œuvre si les autres à la place na ye.
Elle n'a plus à prouver. Dites-moi, quelle est cette actrice à chaque vidéo sur YouTube n'a sali 100 cas dans une journée? Si ce n'est pas SB. Et puis le ma solo to beta, ils ont ma solo ya roko saté. Ils ont ma solo donc bon dans aux cas na smartphone au beti mala moko connexion na okaka mundele ça changer, j'ai pas au tali. Donc to ya na makionati. Donc Babylone est dans la musique, ils ont même ça un disque d'or. Un disque platine. Ils ont raflé. Na mo YouTube comme bi chaîne asikaboy. Mais ndeni ni bo. Chaîne comme monétiser mbala moko. YouTube a ko quitter précieux leki. Abonnés zo pumbol kwa mai. Vu zo matal kwa fusée. YouTube ataka kuna na YouTube studio. Félicitations. Votre YouTube a sélectionné plusieurs. Félicitations, vous avez tapé. Donc, il y a un message quand il y a waouh, 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 na waouh. Boyo qui a zouaté. Vous sentez l'expression. Nakenaki tournage avec décision. Et on a joué appel, il y a Vincent Chuluise. Allô, Barési, tu Mams, film, en tout cas, je suis le bienvenu. À moins que peut-être dans un voyage, dans un akin, mais écoutez, dans un akin. Maman Nathalie Fiki pour papa Paul Fiki pour FBT Messala. Na salipe valise. Yemsi Giovanni, allez, Giovanni Bazakanga, tchapa. Toquer, te tourner, te toquer, non, te tourner. Mais même ça, c'est très professionnel. Nous avons besoin de Yannick Chamba, nous avons belé. Nous avons un mois de tour vite fait. Nous avons un matériel. Nous avons tourné la caméra, nous avons une caméra sur le bébé. Tout ça, la lumière du jour, il y a une image de la lumière. Moi, il peut y avoir la lumière du jour, il y a 13h, 14h. Mais il y a des mandarines ils ont éclairé. Allonge, ils ont 50 mètres. Le groupe électrogène, ils ont courant, ils ont courant. Non, ils dépensent ça. Il y a des intérêt. Il y a reçu voir même des films, voir même des missions parce qu'on dépense, on sort de l'énergie. Quand on peut satisfaire Bino. So bon mon ato ça be mission boye et ça sacrifice pour na bino bozaka yo c'est la faut botala tonton. Alors en retour bino faut bozong c'est la biso ka ba kota la biso belé ko partageaka ba vieux à les belé bo il n'y aura pas publicité té. Lobi na zana live à mida ba ku les 15 jours comme karaté tonton ça a bozuité. Na ba ki muto yo a kosombelanga tenue de vue. So moni que yo somba kuna ti o chaka na agence pas bien zo la to wa pipo ko maka tonton na ti ka contribution nga ba ki sa somba ta chaussure mama de ti dembo mama Ketia mama Iget Kamazi mon papa Jules mon amputu mama Ketia mama de ti dembo tonton na moni somba chaussure tonton a moni oh so ma champagne voilà pour penser en tant que acteur na yo so ba acteur no so ba leki na SB ma mun ko fonga ma bango tia mais yanga déjà fonga mi mwanda mbwa na za besoin e mata sous tia si filmer si la fona yo kasango bino boy binga déjà na classe na bunda déjà donc le 15 février faisait Worlds na mi atelo moi ma belo moi ya mal complication. Numéro na ngeza affiché wana obenginga ba tap le koma pampa na chombo elenga malamo ba numéro na ngape buso eza na za Airtel Money na za Orange Money na za M-Pesa Yesu zwa na olokumu po makambozo sala na vie ya Mams ka emote mutaza bénéficiaire ya bakouk na ba biso na ba tebele baza sima na baza bénéficier na kombo wana
parce que bakukiso bangi bacha pression na likambo te na bangi bino boza banani bato boza bilima ya mai boza ba extraterrestre bowuti wapi na ye matalo kwa nzama ya nani ya gali na héritier boza nani bowuti wapi qui t'a dirigé donc qui vous est dirigé vers Sila désormais bon ando benga yera mauvaise fille. Pourquoi Rodney ko la ninga no basi boy? Des fois il y a un mauvais garçon. Fille là c'est la mauvaise fille. Et puis na yo ki kanan. Désormais na longo na bakouk. Pour obozo sala eleki bo ba fan pe bazaka bo ete bo leki si. Non. Boza le roi chaîne populaire. Un moko boko ba Russie, un moko États-Unis, un moko bozo ye ba na télé ça ba cook. Bo uti wapi boko mo pesa biso mutu passe nes kana lo wala. Ah non. Je pleure de joie. Non. Eh. Batmozaki na live ami da so bokota kia o besoin ba numéro déjà na combien bino Orange Money wana osé base kobima. Dite na mo ba message te. Mama Zozo na end mère Z. Ya yo yango. Mazozo na end. Lo sako ebele Mazozo. Boboaka ba j'aime l'émission on a senti que acteur tonton aza acteur aza journaliste aza maître de cérémonie et puis aza chroniqueur donc tonton aza pena pétri de talent ezali oye koto na niati et après réseau na bakangi ezalaki na comme un peu tiktoker influenceur plus de 100 000 abonnés kuna. Plus de 1000, ce qui combien de j'aime, de millions de j'aime. 1 million sur 300 sur combien? Au sens que tu as une communauté, tu es suivi, il y a des gens qui t'aiment. Et qui t'aiment de vrai. Continue de suivre ces films, ces beaux films. Au moins, on peut prendre la esprit, on va voir qu'elle aime un film. Donc, tout là, la sonne, ça a été partout. Désormais, le Cameroun qui retient ma voisin, ma vue. Dans son esprit, film, ça, tu peux réaliser ma coupe, film, ça. Dans les abakou films, ça, tu as esprit, film, ça. Bocha Mobondo partout. Mobondo partout. Merci à Martinez, merci à Madame Somatal Bisso. Dans mon tour, comme la Bisso, dans Souka. Vous avez qu'à moi, briefing. Bon, mon restaurant, on va entrer. On a PC entrée. Lobby. Bon, mon mignon Abraham. Ah, vous avez invité dans Bisso. Vous avez besoin de question pour la mignon Botinda. Ah, il y a un lobby. Là, bon, la Bisso, Bambino, Naomi Loko, Yami, la chef tête. Michou Memele, Basi Kitoko, Grâce Fita, Ketia, Naël. De très belles femmes. De très belles femmes. Et puis, il y a pour la balite. Rappelez-nous, on a balite. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Faites-moi parvenir vos remarques, vos suggestions. Bobenganga, vous soutenir, ça va très bien. Il y a Ouli Mouchen, il est le véritable code mondial. Yaya de Yaya. Donc, gros salam na eu. Merci à Martinez, merci à tout le monde. Je vous dis bye bye et bon tour de programme sur l'exemple de télévision. Likez, commentez. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo.
Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bangé na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolinga Obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Sédoise et Zawana. Plagnos aux avons besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Sédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise bozo mona nga mo na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Zara Kin Marché, Vénus. Dans ce comme quand on a limité cette rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde restaurant La Sédoise, au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place B à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Méla chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio. 100% cuisine congolaise, manger bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui aura besoin de ça, les surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Evans ezawana pona bino nyonso. Ronnie Evans ezawana so za besoin basa bino surprise na mbongo mukie. Ba osa bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Ba osa bino surprise maintenant zo illustré bomona Ronnie Evans ezawana partout. Partout aux abazans na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima Ina. Donc bazan a 2 adresses. Tous en besoin kende au mona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Evans eza wana pona million nyonso so pour nous au Keneka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Evans, pas la meilleure
bazosala yango kitoko professionnalisme nde cope na bango. awa nzambe na nayebi te siko jour ya mokolo ozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makepa e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yebuko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye mwenye fimbo. napesi yo awa opiso tumu na bataza telefone biso baestoka biso mbongo na nzela Kangamba ye kutumenga mbongo ya mwasi. Ye na mandeko de ya bayasi. bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei Dans la poto, dans la perruque à kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, trocha numéro ni on a assez, ne on l'a bonné de on l'exa ma perruque, on a bon mona, ba sorte nion sur ma perruque à kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig, azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, rocha robima chic, robima ngebu ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Des beaux monanga moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote iso mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize mpe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, na numéro de Bisso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.